nangai mbote na bino. Naeli bino message moko ya kitoko comme d'habitude parce que ngai nayaka jamais na ba message mabe. Alors bandeko wo metana ko yo kitoko yo soki boko lobanini. Bande konangai o wana booti koyoka ezali moninga na biso André Kimbuta. Après 17 ans de dictature, aujourd'hui notre frère Kimbuta renonce et il veut se repentir. Pour na kobanda, c'est vrai, bato musu bazo koma papa to ebi numéro na ote to zali ndoko moko te. Bob, numéro nanga est 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Voilà déjà numéro nanga ye. Bandeko, eloko nini ebomba mina sima ya ba déclaration oyo ndeko Kimbuta asali. Kimbuta a fait 17 ans na dictature ya Kanambe. Alingaki kutu balo na Kanambe. Mais eloko nini sali leloke ndeko André Kimbuta aleka na église alobake ye ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a banu qui m'a pas nzambe? Est-ce que parce que Monique Kabila aza susu musikate? Mais ndenge nini à se permettre à ça la déclaration ya modèle wana. Déclaration yango peut-être bamso yoki yango bien te, mais faut ko yoka yango bien. Déclaration onde ko Kimbuta sali. Bandeko boyoki ndeko na biso Kimbuta ndenga lobi alobi konyokolo muninga te tango za na pouvoir. Donc ndeko na biso Kimbuta ayeko yeba après 17 ans que konyokola muninga te poza na pouvoir. Mais c'est après 17 ans ndeko Kimbuta ayeko yeba ke linga muninga ndenge ozoko melinga yomoko en plus azolo na français. Mais après 17 ans de dictature atroce, c'est maintenant que notre frère Alingi Azako renoncer na système Kabila ou alors Alingi a renoncé. Oyo aeko loba abwakili bango jeton ou bien likamboni. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pour Kimbuta aleka na kati Kinshasa aloba oya lobi. Ndeko nangai konyokolo muninga te poza na pouvoir. Ndeko Kimbuta ngaza musala nzambe tokobwaka yote na cause la contre système na cause la contre ndenge nini mais tango mutakima pa na ngai
naza pona ko bondela pona ye. Même Kanambe, je suis contre Kanambe na système ya na mboka na biso. Mais si Kanambe est malade, naza s'il faut ko prier pona ye, na ko prier pona ye parce que musala nga ndeza yangwana. Ndeko Kimbota, c'est pas comme ça qu'on peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un autre monde dans l'église, tu belé bazar problème et aussi la té parce que il y a yebi kaza chrétien or que azane chrétien té. Ba yebi été. Le kola a une église assemblée à Zongi, il se proclame être chrétien. Mais non. On devient chrétien. On n'est pas chrétien, mais on le devient. On n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Donc, il faut oya na confession, pe na repentance. Kimbuta, to solo no na oboite. Mina yebi ke Kimbuta yo kenda na bata kwanganga, omema bato na bata kwanganga, obana ope omelelo ko ya mabe, ebe bisi ope balibomo. Ozana makame bele oyo zali. Avant de Jésus-Christ, il faut d'abord passer la confession et repentance. Mais quand été, batebele bayamba Jésus-Christ na masumu na bango. Yana monika ngata kina église na bikakate mais oyamba Jésus-Christ ndenge nini? Okenda pa nganga. Ozwa basi ebele. Osala makama ebele ya ndenge na ndenge. Ozana ba malédiction familiale. Yokei olobi naza incroyant né de nouveau. Pondeko okoma oyo Bible lobi na 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mais bakomaka okoma une nouvelle créature ndenge nini? C'est par la confession et la repentance. Ngazana batebele bazo ya pananga ba akenda ba place ndenge na ndenge. Maintenant, on y a pananga, na lakisi ndenga osala confession, ndenga osala repentance, ndenga osala prière. Au moins, les gens 2 semaines de couille, mutamuni bolam. Nasana papa moko uto benga lelo. Abina papa, na benga ba pasteur belé. Suki ba yoki ka kenga nazana boye, ba benga nga susté. Mais papa yo to ozo yambanga, on dirait to seli ba 15 ans, on dirait to seli ba bula boni. Na banda yiko bima libanda te. Mais yo pesa ma prière sambela ka boye. Papa na bimi abani ko beta kamwa ba 500 mètres ba 1 km. Mais to sali ka so 4 jours. Na yipse mama papa bino bozo benga batu nyonso ba pasteur. C'est ça le problème. Mutu muso awutine ko lia batu aya simi Bible alubi nzambe alokotinga ali toi tu crois des choses comme ça. Ba maçon janyo na bozo ko croire na yango. Mutakukuta mpaya satana sataniste aye abado finga wa pasteur abi moi je suis serviteur de Dieu lukola komi afingi pasteur bino bo komisi musala nzambe lobi bondo ko benga ye ozobika pete po ko obikisa ote un féticheur un sataniste un marabout ne guérit pas mais néanmoins il peut déplacer la maladie yaki na lukola à droite a tio ya mona mukongo yolobi we sili vani mikolo na wale mona passe na mukongo mais à déplacer même ndeko yo ebino le côté oyebili le baté. La Bible ne dit pas que vous périssez à cause de Satan. La Bible ne dit pas que mon peuple périt à cause de Satan et des sorciers. Non. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible ne dit pas de parler sans cesse ou de manger sans cesse, mais de prier sans cesse. Il faut qu'on y la Bible bien. Ndeko Kimbuta, oya yebi mbuta Kimbuta, oya yebi Kimbuta pa zali abenga ye, alobana ye ke pasteur Jacques azana besoin na ye, acha tembete. Tobi misabiloko ezana nzoto na ye. Abenga nga acha tembete. To bimisa biloko ezana nzoto na ye, to demander na Nzambe a pardonner ye, pe a purifier ye. Kamwa koko so ezana na o ye ezana na nzoto, azoka sande ko boma ye ya ona kimi na église. Mais na lobi na ye, so sali confession na repentance a okufate,
toko demander na nzambe purifier akobimisa kama ba démon moko eza otungise na nzoto aza même na ba démon récalcitrant oyo Bible bengi na Matthieu 17:21 Kimbuta toza bato ba promotion moko koka soni te soki oyebi Kimbuta et que oko transmettre le message oyo numéro na ngeza wana abenganga l'ignorance tue lelo lo biango ke okasate poza na pouvoir onyoko la baninga bandaka loyeba yango te Kimbuta bandaka loyeba yango te ke soki moto oza na pouvoir konyoko la bato te est-ce que Kasavu anyoko la bato est-ce que Kasavu Joseph Kasavu est-ce que anyoko la bato est-ce que bana Joseph Kasavu est-ce que anyoko la bato Kimbuta tozala kinga na yo na Kisasa tangu ba Congo na bato bandundu basimbaka administration belge omona Kisasa ndenge zalaka omona ndenge mboka efandaka oyebi ndenge mboka ezalaka kimia oyebi ndenge mboka ezalaka propre Kimbuta za gouverneur tala mboka ndenge zali ngai même mboka tozu yango nakoya kosala na Kisasa te nako travailler na ba conditions na te c'est trop sale moi je peux pas nafandi koto mais koya kuna pena travailler bon totala nzambe pour décision za mabe mais totala kanyo sur nzambe ndeko Kimbuta na lobi na yo benga pasteur Jacques na France na 0651 03 92 89. Ce n'est pas comme ça qu'on peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok, le micro, amen, amen, non. Bah non, on a pas bien le bâté. Mais nga musa nanga ya mwana. Bah tu muso on a autour jambasiko, ça ne fait même pas une semaine. Bah muso ba soki na zu téléphone, na like saba na yo kisabino ba merci ba zo zeng ko sengaka, merci papa, merci papa, merci papa. Na banzi na la société. Nazo sala vidéo oyo toza 1h05 donc banda ki nazo pemate na prometa ki bino na ko leka na pesa bino ba verset pour na loba na bino ke ndunda ko teate boité a ko teate donc handicapé même na armée handicapé à salagate même ba société ba pesa ba droit moko boy donc un handicapé ko si ma bible te ba frère Patrice te soko zana mutu moko loboko mo mukuse moko mulai akoyembela même nzambe te même koyembela pa nzambe koyembela ete parce que bazaba nzambe te alors yo soki basambela rapona yo wale satinda ka pasteur moko abuka na makolo azala suna ndenge ni abondela rapona yo ndeko na ngai ba ko zana kati ya malédiction azana droit ko bondela rapona yo te azana droit wana te soki ba chaki no boko na makalanga mama Sarufa o na mama Sanjour benganga nazo bisa bino déjà avant bachao le boko na mama Kalanga mama Sarufa mama Sanjo sona banani wana benganga po batikila o malédiction baza nzambe te o mama olanya changa bo benganga alors pona ko sukisa ndeko Kimbuta nzambe tosani to ndibaka kati tosani ndeko na ngai alors ndeko Kimbuta na sengi na yo vraiment lokolo zui décision wana kozonga simate bino muto na obanga Kabila vraiment le loko mosala ba déclaration oyo en présence ya Kabila c'est-à-dire que osala Kinshasa Kabila pesa na Kinshasa osala ba déclaration boy alors quel courage c'est qu'il y a quand même quelque chose oyo bombami na sima bon je ne sais pas parce que yebi que ano soto rote Kabila mais ano oyo tozo banda okito mata Kabila za libanda c'est vrai que makile kotanga wana tukita to mata makile kotanga to sala tout au deviango est pratiquement impossible ndeko nangai oyo boyoki alobi konyokola moninga te poza na pouvoir eza ndeko na biso André Kimbuta oazolo balakati ya Kinshasa ke konyokola moninga te poza na pouvoir eza André Kimbuta nini ezoleka Kimbuta abombi nini na sima na ye azomona pasi pa wapi est-ce que c'est vrai akendaka Afrique du Sud est-ce que c'est vrai avec un problème de santé
est-ce que problème à santé on est babo est-ce que Cécilie oya yibi Kimbuta ayoka sonité Kimbuta benga pasteur Jacques Dinabanza na 06 51 03 92 89 naza prêt à aider. Les circonstances peuvent changer. Les circonstances peuvent changer d'un moment à l'autre. Tolo basikoni. Boni tolo basikoni. Kimbuta ayambi Yesu Masia. Kimbuta azokabwana na diamba. Kimbuta azokabwana na ba féticheur, na ba charlatan, ba marabout. Kimbuta azokabwana bango. Kimbuta azokabwana Kabila, Mobutu. Kimbuta azokabwana na batu nyonso yo bazalaka pembe na dictateur. Satan na zinga na ye azalaka toujours na batu mitema mabe. Un dictateur na zinga na ye azalaka toujours na batu mitema mabe. Un mutu wa motema malamu akoko nozala c'est conseiller soit directeur du cabinet ya dictateur te. Donc na Satan, na dictateur, ils ont tous les deux un dénominateur commun. Voilà. Donc, dénominateur commun na ye, bozo yoka yango ke, na se na ye azana batamite ya mabe, oyo pe na se na ye azana batamite ya mabe. Dénominateur commun yango wana. Bande ko babo lingo. Tosa ni tomboaka Kimbuta, to yambaye. Ngata ke musa na nzambe na ko yambaye. Na ko yambaye po na sauver ye spirituellement et physiquement aussi. Nzambe pambola bino mbote mbingi na buta bamba na petit na nga susu buta Pedro na tiki bino.